15 minutes ya masano. 15 minutes ya masano. Ya vrai. 15 minutes ya masano. Ba reportage à chaud. Ba commentaire ya moto. Ba analyse ya kafu. Ya ndenge na ndenge. Na ba vrai pro. Ya vrai. Ba vrai journaliste professionnel. Ba kopesa bino basango ya masano. Ya vrai. Ya ndenge na ndenge d'ailleurs. Basango ya masano ya ndembo. Foot, basket, volley, handball, topé, rugby, tennis de table, ping-pong, long tennis, tous les jours. Ya vrai. Masano ya makofi, bibo tutomo katoloko la libanda. Ya vrai. Boxe, karaté, judo, taekwondo, sokando shosho, jiu-jitsu, senak. Mbote okati ya mabota mabino, Congo Brazzaville, Kinshasa, République démocratique du Congo. Bana changu, bana funa, bana moamba wapesika bozwa miepai nepai. Tokolobela basango ya programme ya Léopard. Pe liste ba 35 présélectionnés ici et Bimaki. Qualification, il y avait club, il y a demi-finale dans le Silité. Pe élection, et Salema na feko foot. 15 minutes ya masano. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV moko awa na leo. Tofongola 15 minutes na ba programme ya ba Léopard pour na ba match ya 3e et 4e journée ya éliminatoire ya CAN Cameroun 2019. Bon, awa naza ko intervenir comme responsable média, team média officiel ya ba Léopard République démocratique du Congo. Boyebi ke sanza ekoya sanza ya zomi mois d'octobre ba Léopard bazali na match mibale. 3e na 4e journée ya ba éliminatoire ya CAN Cameroun 2019 tokokuta na bongo na ba Brave Warriors ya Zimbabwe bomona ba match wana les rekomaka 3e 4e journée za ba match betamaka avec écart ya 2 tout au plus 3 jours et vous allez pratiquement la même chose pour na sanza ya octobre. Bongo programme Oyo Bakondi, coordination avec l'équipe nationale, notamment vice-président charge de la trésorerie, M. Roger Bobo Bondembe Bokanyanga, na secrétaire intendant Serge Bagueta Dikilo, Capo, de Babenga Kaye, ba transmettre bongo na team média office, ya ba Léopard, ba programme, Ndenge et Bongisami, pour na kobeta ba match wana regroupement ya ba Léopard et pour ça le 8 parce que période ya ba date FIFA ezali du 8 au 16 octobre bongo pe regroupement ya ba Léopard et kozala lundi le 8 octobre wana regroupement ya ba Léopard et kosalema na Kempiski Fleuve Congo Hotel. Généralement, bah, Léopard bazala na Béatrice Hotel, mais Mbaloyo bakozala à partir du 8 na Kempiski Fleuve Congo Hotel vers Inter Batu Baibi Kinshasa Malamu. À partir il y a 17h. Wanape regroupement bandi le lendemain d'entraînement et bandi match pour la date à match boyebi déjà et kozala bongo samedi le 13 octobre, samedi le 13 octobre, des matchs Ekobetama. Le même samedi, Nabutu, donc ce match Sili, RDC Zimbabwe, match Soke Sili, na Butu kaka ya samedi wana, na 22h, ba Léopard, délégation nyon se ba Léopard, bako décoller, bako zo avion moko privé, pour na okende na Harare, na Zimbabwe, pour na robeta match retour. Match retour et kozala le 16 octobre, mardi 16 octobre. Ou na samedi quand on a Boutou, ba Léopard bako décoller pour na okoma kuna pratiquement na tongo ya mokole yenga dimanche wana mbala moko installation na ba hôtel et puis na kanisi wana coach sélectionneur principal Jean-Florent Ibenge a kobimisa programme généralement ce qui installation est silami déjà dimanche après-midi ba entraînement ko banda mardi pe moi entraînement moko léger avant-midi marche et puis après-midi reconnaissance et à terrain pour match Betama mardi le 16 octobre.
juste après match délégation à Kinshasa et Kozonga, et puis la plupart il y a des joueurs professionnels expatriés à Poto mingi ta mususu déjà à partir kaka ya Harare de bazui ba pepo na bango po na Kozonga na l'équipe na bango esika ba betaka bongo manso masalami au niveau ya FECOFA, Fédération Congolaise de Football Association, pour l'équipe nationale et vanda na ba condition malamu na lisungi bien entendu. Il y a sponsor principal, il y a équipe nationale, il y a gouvernement, il y a République, il y a son excellence monsieur Bruno Tshibala Zambi Yende Mutu Azali Bongo, patron chef du gouvernement. Oyo ekosala te ba Léopard va se retrouver dans des conditions optimales pour nakobeta match na bango pour match wana boyebi que pour le moment Zimbabwe aza premier na différence ya ba but et double confrontation autre kobeta na bango les 13 na les 16 yango wana eko déterminer équipe oyo ekozala qualifiée na groupe na biso du moins pour la première place ya groupe. Et Tobandi était Léopard, bon, Zalabon, on a lisungi, la population congolaise mouvement d'Enge Zalaka, Botali déjà liste présélectionnée, d'Enge Bolandi, et Tobandi était Masomako Kamalamu, P, équipe Nabiso, oui, mais ça n'a pas été Sabiso, et que c'est Sabiso. Liste ya 35 joueurs présélectionnés na coach Jean-Florent Ibenge pour na match Léopard ya éliminatoire ya CAN Cameroun 2019 et si Ebima. Sengele ko ba été ba joueur baye Jean-Florent Ibenge Ikwange sélectionneur principal ya ba Léopard République démocratique du Congo Aponi Bongo Bazali Tuku Misato na mitano to 35 présélectionnés ba ya Poni Mbala ya Liboso Bongo tozali kozela soki etikali bongo mikolo zomi na mitano nde abimis oyo babengi liste définitive pour la présélection tozali bongo na Joël Kiasumbwa, Anthony Mosi, Matampi Lei, Nathan Mabrouk, Kalambai Katambwe, Glodingonda Muzinga, Juma Shabani Wadol, Yannick Bangala Litombo, Jean-Marc Makusu Mundele, Jos Isama Mpeko, Arsène Zola, Konza Alango, Kevin Mondeko, Christian Yuluinda Manekadio, Jordan Ikoko, Arthur Maswaku, Bobo Ungenda Muselenge, Wilfried Moke, Nelson Munganga Oma, Michel Mika, Jacques Magoma, Shikido Lema Mabidi, Paul-José Mpoku, Gaël Kakunta, Firmin Moubele Ndombe, Ben Malango, Cédric Bakambu, Brit Assombalanga, Benik Afobe, Jonathan Bolingi Pangi, Shadrach Akolo, Jordan Botaka, P. Junior Kabananga. Baye Bansoana, Bazali Bongo na présélection, ya Florent Ibenge Ikwange po nabo kutani Ibale Ikoya ya Yambo Mokolo mwa Zomi na Misato Sanza ya Zomi wana ikozala mokolo ya poso kati na République démocratique du Congo na Zimbabwe bongo sima mikolo mibale wana mokolo mibale le 16 octobre kuna na Harare Zimbabwe nda yambi République démocratique du Congo masomana pona mikolo mia misato peminei ya ba éliminatoire ya CAN Maroc 2019 to banzi ete baye kolo République démocratique du Congo ba Léopard de balongi. Qualification à SP Club tokobosa nango lelo te biso banso toyebi lolenge basele kopesa sengo na bana République démocratique du Congo na match esele kobeta na Maroc esele kokende un but partout et ça a succès au sanglate bala bala veille appeler ba kitagilobi na terrain sima ya mutu fwa na échauffement et kobaki veya balule Veya balula, en tout cas plaisir wana bomona kako jusqu'à ce que système kako tolwa na 15 minutes masana totie totie. Joli débordement sur le côté droit de Shadrach Lukombe. Il a essayé d'effacer, il a réussi Mokadem, c'était un risque de jouer en Condra s'il ne passe pas, il rate une grosse contre-attaque mais il est passé et ça lui a permis de servir
Ngoma qui était tout seul. Fabrice Ngoma qui marque le but libérateur. Ça fait un but partout dans ce match. Et le V-Club reprend 2 buts d'avance, 4-2 sur l'ensemble des 2 rencontres. Touti kolanda qualification ya V-Club. Esengeli koyeba ete V-Club kini siko bazaka na Maroc basili kozonga te. Na boye bazozela match ekobetama contre Al Masri ya Égypte le 3 octobre 2018. Kaka nde tosele kolobela pour la qualification ya banave ya o bazali na Maroc basili kozonga te. Bazozela ti kino match bakende kobeta na Égypte contre Al Masri le 3 octobre 2018. Pe na ngambo ya Congo Brazzaville wapesika l'élection ekosalema na Fecofoot. Tolanda commentaire ya 15 minutes ya masano. Kinshasa Brazza ndenge lobamaka ezali semboka yoko. Se ibale Congo nde kabola biso. Yangwana manso makoleka ungambo kuna na Brazza la verte. Esengelemi ete awa umboka Kinshasa toyeba tochangoka. Yangwana totie effectivement ka epa ya ilombe mobali Jean-Guy Blaise Mayolas. Mayolas Jean-Guy Blaise oyo tembete akozala solo mokitani ya président ya sika ya Fecofoot, Fédération Congolaise de Football ya Congo Brazzaville, Jean-Michel Mbono dit les sorciers. Oyo asengeli bongo kotika ngbende abo kambi mambi mandembo umboka ochombe Denis Sassou Nguesso o mikolo mikoya. Ezalaki ete maponomi masalima o mokolo mwami bale mokoya le 25 septembre. Kasi eyebisami sikate denge commission électorale ya Fecofoot et lobby assemblée générale extraordinaire et élective pour na maponomi ya boluki nani ya kokamba Fecofoot de salemi se sima ya poso yoko ekozala bongo mercredi 3 octobre ekoya ekosalema mpe na Brazzaville teo kasi omboka Mandingu chef lieu ya département de la Bwenza bongo obolengeleke maponomi mana candidat président ya Fecofoot Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise na baili sanga ya ye ya campagne bakutanaki na ba ancien joueur ba kambemi ba ancien joueur ya Congo Brazza ba bakangami na le trait social ya accueillant Minga Noël Pepe oyo asengi se na candidat ya renouveau ya Fecofoot Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise Minga Pepe asengi na yete abosala bango teo obokonzi boye yango wana bokonzi bwa Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise denge ye penta azali koluba alingi ete ebongola mambi mandembo ebongola maemanso ya mabe pe ematisa football ya Congo Brazzaville olikolo bol na Brazza na République ya Congo emata bongo akomiti apenza pona professionnalisation ya football pote basani bandembo bakoka penza pe solo kolia se na motoki mwa bango bongo te zalaka se bongo yango wana nde tozongeli bongo o mikolo mikoya mambi maemanso Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise alingi kosala mpona kobongola na bokambemi boye ya Fecofoot Fédération Congolaise ya Football ya Congo Brazzaville bongo tosala nini se tomotombela mokako swa na Jean-Guy Blaise Mayolas Jean-Guy Blaise candidat président ya Fecofoot mokako swa tokomi na suka ya 15 minutes ya masano. Merci po boyebaki na kolanda biso. Minutes ya masano. Jamais ezala, jamais ça.